Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. TV, Darling Love Nabino Yoyo. Aza toujours on appelle en repère Sabino information. J'espère information. Oh ya maman Lenga Koufaki circula depuis 23h. J'espère que vous mona awa, vous mona ndenge batwazo sepela. Ba utu ko apprendre biso que maman Lengi akufite ndenge za kaka muntu abendi. Aya sala ki mwa malaise mais maman azali. Kotala non pena ndenge batwazo sepela. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman na biso akokufa te. Alokota bana bashege na mabele. Atangisi bana bashege. Nzambe na ifo récompenser ye. Fazongisa na kolela kaya bashege. Nazuka ndekisa bana bashege kolbere. Etondi na bashege. Nzambe ana kanisela e. Tozo zele na 17e mo. Akokufa te. Pour échapper. Merci beaucoup, tonton la bisoza awa, papa. Tout le monde qui s'en est circulé qui depuis l'autre na 23h. Tant que vous qui s'en attend que mon dimi à maman langue ça là qui on n'engage. Ngaku na mon dimi maman langue te. Mais comment on a n'enga le côté grand frère n'enga zaka fazer. A comme missionnaire en Afrique du Sud. Pas bien ami na combat branché. N'enga moni que non na zaki na musala na kati musala na confirmer mais n'enga kuti que non. Azana bomoy nzamba za lokumu. Merci beaucoup Azana bomoy nzamba za lokumu. Maman suko toyoki ke mama kufite mama zali. Nani apesi sango wana? Bonjour. Bonjour. Na ebité to vandika na ndako boye papa uti musala. Oh mama bino akufi mama biso akufi ndeni nde toye awa ezaki pe ya solo mama akufi mais tokoki ba prier ba moko ba bengi ba bi mama alamuki mama ko yiko kufa boye te mama za mosala nzambe munene to simbaka uili te mafuta te ni te to sambela kaka Jésus Christ ala na bomoy nzamba se kusaki raza ase kusape mama langi akufi te akosala musala na tina suka uto soda na nzambe. Merci beaucoup. Bilanga tala lobesengo na zarango baseki na quartier bafingi balobi ye alakisa monene na nzambe alakisi monene na ye tika ngai nazokende na ye makolo kolela na koti kuna na disiti mekene kumisa monene ya nzambe oyo ndambo ayokisaka batu soni te soki ondimeli ye okomona bikamwa ndambe na pesa yo nini mama alongoli biso pindoli na miso nake kokota kuna kene kumisa monene ya ndambo mama ya koloba mingi ezali te banguna bakufi soni. Merci beaucoup, j'espère na batu nyonso oyo bayebaki ke oyo bayebaki mama Olangi akufi non azali oui na minute oyo selon ndenge bato bazoloba eza lokola akufaki mais asekwi kota mu bapesi déjà sango bato na ye baprier nzambe asali grâce mama Olangi azongi encore en vie. Tokota na kati kuna totala nanu réaction ya batu vraiment ndenge basepeli po pesa ki pasi makasi na banzimi bauti kokunda papa kala mingi te bamona nsusu mama landa vraiment nzambe la milimo ebele ta kokangama mama Olangi na sisi mission na ete tia ko sisi mission na ye ne mama na biso kokende kopema siko lelo te azana aba kufa te biso na to bongi te mama so ko kende bola te mama sa sipa mama ko kuta libula mama sa sipa ese ona mitema makasi mama sa sa ba mo
Nzambe wana merci. Topesi Nzambe merci. Nzambe na biso azwa lokumu mpona bolamu na ye. Azwa lokumu. Azwa lokumu. Tolelaki mais lelo toseki. Toseki. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Dieu de maman la Dieu. À cause de l'alliance, maman Kokufa. À cause de l'alliance, alliance qui est Ngolu Ngolu a marqué la vie, à la bouki. Soit salié. Ça va servir. Ça va servir. Évidemment, c'est qui t'habite. On a mis ça là derrière. On t'a pas d'engaï. On t'a pas d'engaï. On t'a pas d'engaï. On t'a pas d'engaï. Beaucoup sont élus, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Échoués.
Dieu existe, Dieu existe. Beaucoup, j'espère, Binono Soboyebaki que Maman Olangi a Koufaki, mais Baouti Koyebisabiso, j'espère que mon ande Batubazo, c'est pas Baouti Koyebisabiso a Koufaki, mais n'a pas prière Oyo, Batubasali, né à la Mouki, n'a pas maman Biswaza à Soir Koloba, un mot. Bonjour. Bonjour. Natondi Samine Sengo, Nabandi Konela depuis Tongo. Nabandi Konela depuis Tongo. Eza nouvelle moko ya Sengote. Poto uta ko kunda papa depuis samedi. Alors eloko isali passe. Et puis si passe. Tu éviter ceux qui eloko et continuer ti ba 12 heures. Tu éviter eloko ba banga ba tande. Iso ba comment ko le ba keza kisi na bango, mo te ba kufi ndela mama. Papa nangeza ki cité, nzamba laxi grandeur na ye. Maman Olangi azali servi, donc c'est une grande servante de Dieu. Nakata mboka oyo. Alors il fallait nzamba sala eloko boye po batu ba mona ke aza mutu mususu. Maman ça likabwa nzambe kati na ye. Et lelo so tozo parler ba origine nakata mboka oyo, ba combat ba nini, c'est grâce à Maman Olangi. Amen, amen. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup maman, on a invité aux zones et l'eau musu ya robaki. Ah, likaba kolobezate, opambolika nzambe. Il est le tout puissant. Il est le créateur incréé. Kaka yemoko ndenga tato la kabo nene nzambe na ye, abibo yebi nzambe na ngai te. Biso lokola to sito koma pene na ye to yebi bonene nzambe na ye au travers d'enseignement, au travers message o ba pesa ka biso. En tout cas, tu pamboli nzamba monene. Merci beaucoup tonton. Est-ce que exact que va doser bino ka rendre to yaki na tongo bat bando lela? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est vrai vraiment la ouais, maman a repris. La Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que de la première maison. Papa est parti, merci Jésus parce que papa est parti, mais maman est revenue. Maman a fait tout fâter parce qu'elle a fait une grande travail. Biso a fait bika. Biso a sali. Avec ici biso que ça qui na masumu il a changé na ye a changé ba fina biso maman a profité azala bomo le mot qui le tata là Zambe Elizabeth Olangi azala bomo. Merci beaucoup tonton. Tant qui sango que Maman Olangi atiki biso yo ka ndenge tous arrêtent normalement tous allons en cours on a institut na 7h30 masama ko venir en retard à partir de 8h pour faire tout na bi mais le retard ni no kota te bien ça non pas ma permettre moi monter j'allais ma classe na 17e rue Maman Olangi akufi ya bikoma yo fait ça la confusion entre papa Olangi Maman Olangi comment ya bino pour Maman Olangi takufi kuna montage moi eti ngwana et ça na tena ba retard ya ngwana moi to tsaka na tembe ko moi auditeur mobimba tant que bimi le moyen de sensibilité nganya tu as tout à la suite il est réellement vrai akufi ou to ko mapeka ko ba s'inquiéter a dit assez kui on ligne hein tout ça pour précision comment on va peut-être sur assez kui na ligne to comprendre dire. Merci beaucoup, j'espère Bolani Nende ko alobi vraiment Maman Olangi azaya ko kufate ndenge ba message déjà est passé qui tole kaka ka botala kaka ambiance ndenge batu bazo sepela na kolamuka ya Maman Olangi. Comment check TV Yasiba Mutombo